Bozo ninga na bozo na kanda. Na kanda makasi. Na kanda makasi. Na kanda makasi. Na kanda makasi. Koko madara, soki koko madera, soki koko madoro, soki koko matara, soki na ebioti. Na tala ki oka na video za mwasi mo mabe. Bana Kinshasa, bana Poto, et bana le monde entier, bava concierge pe bava concierge. Flat Hotel, Bali Center, son cadre kitoko pona kopema. Pona bino bat bolela luxe ya makasi. Bazali na mo bange na salle de fête, o ezali na 400 places. Confort et l'alia wana niveau ya 2 fois te. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, toba croisade, boya ko sala arboza mobimba. Na Bali Center son, bazana mi bange na ba terrasse mi balé, moko ya kati pe ya libanda. Côté ya Bilubu, bazana mo bange na restaurant, balambaka cuisine congolaise, africaine, européenne, américaine, pe continentale. Meka supu oyo kelengi. Na Bali Center, bazana ba chambre ya luxe, okondimateke, awa eza Kinshasa, au niveau ya confort ezali awa, il faut kolukela ngo kombo. Bazali na ba chambre ya luxe kitoko makasi na salon. Et bongo côté ya ba appartement engaye, bazali na ba appartement ya qualité supérieure. Ya chambre moko, 2 chambres salon, cuisine, salle de bain, pena o ya 3 chambres salon, salle à manger. Pena 2 salles de bain. Côté ya courant, ko banga na yote po awa courant ezali 24 heures sur 24. Soki courant ekei, mo bange na groupe peli, boza mobimba. Pe côté ya sécurité et kuba pona bino nyonso. Tala! Ko banga na yo qualité ya service ezali awa te pona prix mukie oza ya kosepela. Flat Hotel Bali Center ezwami na avenue Tropique numéro 83, 7e rue Limité résidentielle na place commerciale référence clinique Bondeko. Pona réservation au bengi na ba numéro oyo plus 243 81 799 82 47. Topo bengi na plus 243 82 34 121 62. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Oki na bandelela yo loko lobaki ngai na fingyo di bolo ya mama na yo 1000 fois. Tala mwasi lokola koko madera pena ozolo ba déjà ma belle eza déjà tina kingo. Ça qui n'a besoin de finga kofi. Pourquoi inciter les mamans des autres comme ça? Tant que y a zo finga na za moi cité. Est-ce qu'il y a soukola kalibolone bien? Avant bando finga libola mama ya kofi. Tala na moi so kofi asane na ndako. Est-ce que lekio na kitoko to yo za kitoko kole? Opende o fingie bo eseke yo lekie. Na lekie ko ya ko kai nanga. Yo zo anga ndeni. Moi c'est mon Congo tellement boy, moi ça colonne tellement beau suis wapi. Ils ont 52 États. Ils sont au Bel États-Unis, quel État ni? Parce qu'aucun État est raciste. Parce que jusqu'aujourd'hui en États-Unis il y a des racistes qui tuent le noir. On peut expliquer que notre visa fallait aux États-Unis parce que a visa Canada net a à proposition aux États-Unis azana Canada les États-Unis ça musikate a oleka a sali a beti concert aux États-Unis. Fallait n'a rien à voir avec son visa motika. Azo que ça va combattre Sony. Yo gérer pays na ba insanité. Aye bango pena ba o ye pena combattante. Ami bengi combattante. Aya gérer mboko muneno alo ba bêtise ba finga ba sexe ba mama baninga.
pour se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonganganda Taba awa musale salama kitoko. Tunanga nini? Chaque week-end ba bendi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya 2 fois te. Oza koyoka musique, oza kolia taba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya 2 fois te. Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kassé Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Topé Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. Voilà. Mbote Bandeko Balandi ya Fimbo na Fimbo News, c'est le votre Valdi Tambwe, juge de famille. Moutazo Sala Moussala Ndenge Bino Bozolinga. Non, ça on sous selon été mais Ndenge Bino Bozali Golinga vraiment. Surtout ba suggestion, on a ba remarque que il a appelé Batamaye Lewana vraiment, c'est du constructivisme pour Nangai. Nazo mi buka muke pour na bandela sukotonga, professionnalisme quoi. J'en profite d'occasion pour saluer celui qu'on appelle Massa Nanga Rigen Wassiswa. Depuis bas côté on a Rigen Wassiswa président. Massa Nanga Rigen Wassiswa président. Na fait Nanga Dadi Tiro de wana pena ya Kati. Donc robot en italien quoi. Hier vraiment les papa français, Irène ou maman française, n'a fait nanga luison drama ou ça la pour nazala vraiment pour pas salir malambelele. Salir malambela kana secret une fille pas comme les autres plutôt. La référence bruxelloise. Oui, bana poto bana mokilimo l'actualité nous oblige à relobela. Pour ce lobete banani ba relobela. Nek boto mona vraiment ba vidéo api. Et salir ma be ma kasi na kata communauté na biso. Réponse ya Kofi Olomide pas ndeko na biso Koko Madera to yebite il fallait que ndele bongo to yebite est-ce que Kofi Salaki mabe ndenge pe répéter ki yango côté pe Koko Madera est-ce que il fallait que kafinga to sora rego finga il fallait que kafinga ba partie intime to ça pe ka wan li solo ya États-Unis lelo indi fort maniqué de John a critiqué les États-Unis les autres ont un peu comprendre peu sous tableau de la situation moukenaye pour lui juste aller tirer la grève tozanaye Mandaya la reine de l'internet maniqué de John maman na Prince Babia maman na Jonathan na pese mbote pe ça la épée bien ndeto banda mama solo bonjour Mandaya bonjour bozo ninga na bozo na kanda na kanda makasi na kanda makasi Nana kanda makasi. Ils sont là pour insulter les gens. Mais quand les gens répètent ce qu'ils ont dit, comme ils critiquent, tant il y a fini. Koko madara, so koko madera, so koko madora, so koko matara, so na ebioti. Na tala ki oka na vidéo za moi si mo mabe. Ah moi si mabe tala na bien. Tala na bien, sans maquillage, sans eloko alito, sans nini qui pan vita. Nana lox na mutu na style ba mama. Oki na bandele la yo loko lobaki ngai na fingyo di bolo ya mama na yo 1000 fois. Manke posa. Ba swango ndebo swango. Akofinga kofite. Kofia ça paraît, kofia défendre ka drapeau congolaise. Tata na yena mama na ya kenda poto aklando. Ya kenda poto ya comment ba fi wana.
bakena poto basaka eloko te mibali balingi tala mwasi lokola Coco Madera pena ozolo ba déjà mabele eza déjà tina kingo ngana pesi kaka azwa alongola nini soutien nanu pesi ni na pesi devoir alongola soutien abandela ofinga basi okofia remorque kaka kofia ko remorque mwasi lokwa yete hein Kofia président na biso Coco Madera libola mama na yo 1000 fois so mama na bino akufa keno timo na mikuwa mama abino aliboyali zwaka libola mama na yo wanako keno timo la ngo na cimetière chango na kata pondu lambalia na pote sikozali libola mama na yo 1000 fois oyoki na bandele liyo Coco Madera libolo ya mama na yo 1000 fois Manique de John pardon na bi comme ça na kanda pour na vie na Koffi Olomide mais Manique de John yo betara to nga mona mibenga mwana ata yo mo vraiment maman ba benji mais non tangu yazo finga insanité azo finga partie intime ya maman mi c'est maman mi qu'est-ce qu'elle a à voir avec maman mi a fini confité a fini maman mi hein ça qui n'a besoin finga Koffi pourquoi inciter les mamans des autres comme ça. Et puis en plus de ça, azo finga parti oh ye moi ye azana naza moi cité. Hein? Tangu yazo finga naza moi cité. Est-ce que ya sukola ka libolo ne bien? Basi ko faire remorque ka kokaina avant ba do finga nani avant ba do finga libola mama ya Koffi. Tala nani moi ko faire ça na ndako. Est-ce que lekio na kitoko to yo za kitoko koleka? Nga ba vana ba do finga mutu. Non tala moi sur ça na ndako so lekio na kitoko na lobate. So yo pe do fingi ebo ese yo leki. Na leki ko ya kokainanga yezo anga ndeni moi c'est mon kongo telema boy moi ça colonne telema bo zui wapi o talanga bien o talinga bien ngana chindote ngana mu kongo telema tala colonne nanga omonde ko nanga telema tana lata ka pe na lati weston na lati vient nanga yula ball so yebi 100% banda joli maya la boyebi tato lata ka pe na to telemi pe na ba vient na biso ba kulie ngange ba vient na biso ba firi jana ngana koli na kata Paris na kata bandal on se comprend et lokola aza eloko a chose tala machwa lokwa ambition la ke bembe na mai ya mwasi basi o Koffi a remorque na vie na yako pona no to ba soto bitoke na ba danseuse avant no finga Koffi le kana fifi busa na kitoko ataka maquillage tacha ke loti ba komba ba tu est-ce que fifi busa bimana ko fifi parce qu'elle est la plus belle de tous les danseuses que Koffi a eu. La plus jolie, c'est Fifi. Manique de John yo pour sa maman. On a bien robena maman yo yebi. Mais comme loba ben sanitaire libosa mwana et juste na répéter oh ya lobaki. Na bi Coco Madera libolo ya maman na 1000 façon maman abino akufa. Que no timo la zonga kishasa ya timo na mikwa maman abino ki ya zo libolo maman abino na kata cimetière. Zongo linga ngo chango na kata pondulia. Comme ça oyoka ndenge yo fingi libolo ya maman ya muninga ndenge salaka. Et puis est-ce que yo pena sukola libolo no bien? So sukola libolo no bien ko finga libolo ndenge wana te. C'est que sukola masoko na bien te. Manique pas. Il y a mon fils salité. Oche ba plante synthétique ata kabelo pe na mutute. O zalata neti neto bataneti ba madame tana omona Nadège matumona na kabelo na ya milaiti na luketu a le ben sanité te. Tana so mona goreti luvuezo jamais ko le ben sanité. Tana omona na Belinda dia kese. Moi c'est cher, moi c'est pembe, jamais, pas ça qui toque jamais. Oh, tu sais, oh bien, bah décréter caractère, il y a moi si, quand comportement. Tu sais, moi, il y a des choses que j'ai dit à l'internet, mais il y a des choses que quand je me mets, je parle, on dit réellement que non, c'est une intellectuelle. Tu as n'a répété ce qu'elle a dit. J'ai répété ce qu'elle a dit. C'est ce que c'est qu'on fait le répéter pendant ça dans j'ai répété ce qu'elle a dit. On dit que fait le midi pas mais qu'elle répéter il a laissé battre il a répété ça parce que ça lui a choqué. Elle n'a pas le droit d'insulter sa mère. Donc Manique pena na kanda ya osaranate Manique to meka un peu ko bloquer no mo dossier mon kepo et comme mata mafuta makasi na no saki ya ketobeta pe lisolo ya Manique le minto comme problématique ya osaranate ko yebi batu bazo benga nga ebele babi comment yo ko kitisa États-Unis au comparer États-Unis ba pays le France États-Unis grande puissance si état
52. 52 États. Ils ont 52 États. Ils sont au États-Unis. Quel État? Parce qu'aucun État est raciste. Parce que jusqu'aujourd'hui, en États-Unis, il y a des racistes qui tuent le noir, qui battent le noir. Parce qu'il y a une association, il y a aucun État. Ils ont 52 États. Il y a 26 États, il y a 26 communes, 52 États. Tout le temps, on est en classe. 52 États. Aucun État ni. Non, critiquer les États-Unis, ça m'a à visiter le tourisme, au Tali, Maison Blanche, tu vas à Hollywood, tu vas au Disneyland. On a développé le vendre kuna badotin badotonga pe na bagishasa. Na Caroline kuna na bamboka ya suka kuna. Obi combien de crimes ça makuna. On a pays des droits. Pays des droits américains la mukanatonga le bilio no boma 50 personnes. À quel pas da mitrailler 50 personnes. Tout le monde a un autre. Toi, tu regardes pas des documentaires? Mambakala. Ah, Mambakala na ABC. Oh, na lobby que non, eza mboka ya tourisme, mboka ya vie, eza Paris, Bruxelles, Hollande, mboka ya vivre, mboka ya champagne, mboka ya Abibi. Abibi champagne le plus cher au monde, Abibi. Au côté na boîte, au sombi Abibi ba belelio. États-Unis au côté na boîte moko ezana au côté na boîte moko ezana 52 pistes. Bon na kata boîte moko mais avant bon mona ne faut benga na téléphone. Oh René notre bana nga mutuni na kene États-Unis a René. Yo fi ya gloire. Ngaya wana oya zolo bakeno fali atindi ye na nga linga inde akine na délégation. Pour ngai ba expliquer nga keno visa fali a oleke États-Unis parce que azo visa Canada net azupe a proposition ya obeta na États-Unis azana Canada na États-Unis ça musikate a oleka asali abeti concert aux États-Unis. Fali n'a rien à voir avec son visa motika. Arrêtez de mentir. Comment niquer? Et là ça la batuma be batbabi azo loba kombo nanga o atika comme na pesa 800000 vues. Ngaya on est faut c'est comme Mike Ngayat garçon mukuse maniqué na parcours no bimata na mbali moi mukuse te parcours na vraiment ngaso na bina mbali mukuse faut za kitoko ah il faut za kitoko na kangimisi na monieri susu il faut za kitoko voilà il faut za kitoko ah te ngaso na bina mbali mukuse faut za boga il faut za mignon T. Faut mignon. Nga sola mina mbala mukuse. Donc tant na otala yo, na omona mukuse te na omona ka kitoko na yo. Ça me fait du bien. Manique de John. Les bate belé ba benga vraiment pour et le wango sali pena moi bien té et glacer beaucoup de sang donc faire couler beaucoup d'encre na ngali sekité ko elobelina yo. François Roger les makambo mamba voyage au yandi on a sorti kende o c'est comme si babi ils ont décrété de mon ils ont justifié bon vraiment c'est comme si maniqué monté mali kundunde baloba na lingala donc c'est comme si tu es jalouse mais ndio za nous appelle maman on appelle na bana âge na tu sais non t'es dans mon âge n'était t'es dans mon âge n'était oui il y a ça mukola bana oui dans mon âge n'était ngana na mon 30 ans dans mon 25 ans pété. Si on a consacré ce que vous voyez dire, dans autant d'âge, on ne peut pas lingater parce que va développer plus que l'âge. Pour ça, on a besoin d'âge après au ganga. Si on a besoin d'âge à Jonathan au ganga, à Osilika. Maman a linga n'a pas de bon côté. Au temps d'âge dans internet pour nini. Parce que ce sont déjà des grands garçons, mais non mineurs. Ce ne sont pas des mineurs, ce sont des majeurs. Maintenant, on a dit que on a 30 ans, il faut bouler. Nana moi na 25 ans il faut bouler. Goye bi identité de quoi pour qualifier maman 50. Moi na muke Ada mwana muke ya wapi? Mwana muke ya wapi? Mwana muke na ningi nyaza ba 35 ans. Oh. Banda babandi ko kene ba kapetwa wenge wana ya so ba 20 ans. Bazaka ba mikese mama ba kota ba wenge wana ba 4 ans. Ba okede a répétition. Ba fréquenter ya ba musicien vieux bango bana na ba sali wana ba tanga wana ba sala wana ba agni. Nous avons été ma belle na été. Il y a des gens qui ont été sa guerre nanga. Ngai na côté là na guerre à Karine au contraire. Na côté là.
pardon Maniké yo mo to lobelo moi bien problème ni besoin na ye ya beta ki to la lobi ye a okena nzela mona délégation fali est-ce que yo mona ta vidéo mo ya zo beta to mona vidéo e bongo na kabola ngana ken yet guerre ngana sana ken base yet Yé mtoya na mvutima na yet. Yé mtoya na venet. Est-ce que le noy bikazo gagner mikili amputo ya me? Ah gagner ngana nini ngana za Kinshasa je vis ma vie. Je fais ma vie. Vion ngana sali ya sali ngote. Ngana tio nini mère. Et fouti nga ibana ya bien qui ont une très bonne éducation. Au bord réussir puis bon ça là. Moi je mange déjà l'argent de mes enfants. Mais Robi et fouti ba no éducation. Na kangi partout en éducation mais est-ce que maman na bango avandi na télévision alobi Koko Madera mupende na yo est-ce que ko leze bana libolo ya maman na yo et qu'on a bandeli a fini président nanga Kofi c'est notre parrain sans Kofi le mener de tobimate à ça en droit wanati et puis ça basa combattant muta na pouvoir notre président c'est un combattant il est de l'IDPS. C'est notre président. Fachi. Azo que ça va combattre Sony. Yo gérer pays na insanité. Aye bango pena ba baba oye pena combattante. Ami bengi combattante. Aye gérer mboko muneno alo baba bêtise abo finga baba ba sexe mama waninga. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba eza lisusu te ezo osila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme lisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José. Koko Madera libolo maman no 1000 fois mbesi na ebemelo libolo maman no 1000 fois pardon bana poto bana mokili momba no baba propre bimaka na munoko invité dans ça n'engage que elle ngai na ça nga mutuni ba question hier vraiment les papa français pendant que loko déjà go là yo na tanga komo na telo kwa yo bandeli suna dia kese yo mobile ma be ozelongelo kwa ngubu okotika dia kese tranquille te wana ni susu okotika pa dia kele ki na tranquille te okotika pa li passa na tranquille te tika beli na tranquille ko ozelongelo kwa ngubu ba boyo c'est la procès bo sa divorce ni kambu nini olinga boma ono finga bo frère na mais tika est tranquille te obandeli lisusu mais ngana mibali musunga na comprendre abino te mais luka basi belé na pote yo kanga mana epoanya zaki na boko na sali 17 ans na yo oko omona ibolamu na eto yo mona bolamu na yo mona ekitoko sikoyo tanga boyo tika est tranquille obaka funenga na kishasa na tanga kombo na lisusu na sabu iso susu mobali azoba n'habite mpona maniquer internet c'est mpona ba compte rendre ou comment maniquer de John kamibali wa beta abasit okuta na moso bandi obeta les hommes qui battent les femmes et elle va Koko Madera wana ko finga mutuka boye un grand homme Kofi a défendu les drapeaux de ces pays partout dans ce monde il est connu partout a camarade ba président le quoi ba weya a camarade ya ba président ebele ya mboka oyo
yo que no finga sexe ya maman na ye. Et un sens. Et puis mi bengi combattante. Et puis so mi benga o muto sala la politique. Otali moi sango longi lokola ngubu. Manique, les linceul c'est là en famille. L'homme se repose un peu conseil. Ah famille n'a ngate. A quoi finga président a bisoté. Président a biso répéter qui oh ya finga qui est. A répéter qui oh ya finga qui est. Ah oh ya finga qui nda répéter qui. Manique, c'est comme si l'hosto l'andelo n'a bien vu na problème donc ba grande ba rando. Kalaté dans toutes informations manique azwani problème na manager na ye. Bazo we la mutu manager ye na mwana na ye. On kota rando na prince ou comment? Et na kota rando na prince on a fait une réunion le manager reste avec prince. Prince à Longuier. Prince à Longuier. Le manager c'était mon manager. Prince bah comment travailler na prince na Crisco. Donc Crisco na prince ndé ba yibinga manager na ngai. Zaïrois. Ba Zaïrois ndé ba yibinga manager na ngai ba mi yibi ba zwinga manager na ngai. Et on a tikeli bango manager. Je suis quoi bah oh pendant les camps que quoi ndeke chaku ko sekate. So mutu musum da yiba ko na internet azu manager na yo. C'est ngesu gilarabe. Simbate. Oande linga simbate. Na tiki parce que ce sont mes enfants. A conduit bango bien ba sa musala bien a miser ebelé. Azo miser ebelé parce que ba na produit. Prince ça produit. Il y a un manager. Azo miser ba propre frère na ye pour azana pour ça va réussir. Azana ba ambition ya bien. Parce que azo miser même ba propre argent na ye. Excusez-moi. Azo miser même ba propre argent na ye. Pour prendre ça évoluer. Bon, il y a ça moi tiraillement entre nga na prince. Yango na préféré qui bango ba Crisco ba tikala na ye, nga et pas na ba qui na suspendre et pas na nga. Et pas na nga il me conduisait juste à faire les émissions hein il m'encadrait bien et ça tu regrettes. Que ba botolinga loko na nga bien ça qui pembe na nga et ba na ko encadrer nga tellement qu'il faut ça la émission boye man qu'il faut tout à la boye, il faut ça la boye, il faut ça la boye. Les gens ba to so même ko mi ba bi ah moi mon bali on a maniqué ba kende be ba so watina ba 22h tina ba 23h et c'est ça la vie professionnelle ou comment? A filmer biso. Comment ko luba ba rimer ba to murmurer ba mon biso na 22h wa. To vanda baba le lundi to kokuta na 22h ata 1h. To vanda baba le lundi. Biloba loba. Bisala sala. Biloba loba ils sont là ngai to batouana. Bana biloba. On appelle mon tout temps on appelle mon tout mo comme musungi pe tas ko climat to comme na mikolo. Tout le monde a été leader orchestre bimina danseuse bon mayo pour ça manager. Si le pas bimana ba danseur na non c'est le manager R9 l'imbattable hein. Yann, R9 l'imbattable, c'est le manager de Prince maintenant. Oui, merci. Manique, le auto qui va gouvernement, c'est ça la stratégie pour mettre un peu côté les là. Babouzo, les cabons internet, surtout ma camba benjir, buenaboué. Le lot, c'est quoi manique aussi la succès pour manique, bien dans mon tout. Général et Tumba. Et si la succès, est ça ou bien. Pour et aussi, ça n'a pas ça droit de réponse. Et c'est possible qu'on a fini en insanité. Il faut que manique a fini mon bêtise. Finga ken piano. La finga ken piano. Oh, tant mon sera barando. La finga ken piano sexe à ken. Ya mère. Hein? Ya mère. Ngai. C'est pas vrai. Lokuta. Bon mon angote lokuta. Na ko finga jamais sexe à maman à ken. Jamais. Na finga ba maman ba insanité. Ce n'est pas de mon éducation. Na finga ka mais ya ko koma na ba sexe na sala angote. Na linga biloko wana te ya moni koko madera libola mama na openda na do finga na do bande libola mama na yo koko madera émission ko saka yango na yango to neni mama ko lobesili koko madera don libola mama na yo ozo kande finga ko felo mide e bembe na okufa libola mama na yo koko madera ko fier mo c'est comme c'est suit nango te mais yo si yo makasi po bandela ki yango tozo finga po suie makasi. Et choqué, tu l'as choqué. A quoi finga maman na été? Maman na aime ta botae. So ma kamo zo côté lo bipe mutu mongo le kanate la fingi pe prince nengwana. Nga ku sobo meki, nga moku général. Ba ko katabilo ko miboma, vie ko zika me bat ba comme des États-Unis mais. Bat ba comme États-Unis na bango moko.
Bamise Bazana na Kishasa. Bamise Bazana na Kishasa. Je salue tout le monde. Bon Kuka, donc Tokendaki, Tokuteni na Marambo Ebele, Tokuteni na Bakuluna. Donc j'étais vraiment très déçu. Donc Tokuteni Maram, Tokuteni na Ngoyangote vraiment. Nanzela Izaki na Suka, donc Goreti Louvoezo, Babi Erogal ya Bumbu Selembao. Toujours en pratique. Chaque jour à Sekundami. Nante. Oh, il y a Erogal. Et Bima le 25. Bakunda le 28. Un mot de la fin maniqué pour tout clore. Un mot de la fin, Ezakaka. Koko Madera. Continue Kabongo. Plus de 143. 90 43 16 621. Plus de 143 90 43 16 621. Nengezana Koko. Ina bandela Koko Madera. Numéro zo pesa wana. Batole ba benga ba zo benga nenga yo numéro zo kanga téléphone sonde. O pesa numéro ke o kanga no yango pebi ke mamna salaki suka suka ba benga. Do ba benga nenga. Na pesa le numéro bandi. Bon, je vous aime beaucoup, Nadège Matoumona, il a choisi ma tata. Vienanga Kumaluta, le pétrolier de Dallas. Je vois Goreti Louvoezo, dans mon Erogal, il y a Bumbu Selembao, dans le couple Matala, Boza Matala. Laquelle le mot boyo, laquelle le mot big, son de on a ce coco petiki, yo pour ça. On a piscine. Ngata, na la ta coupa mkuse. Ngata lobi na la ta yo Koko Madera. Ça l'émission sans soutien. Tout à ma belle comme au tina ba genouté. Imbécile. Merci Maniké. Donc tout le monde a Belinda Diakese, on a mis benga li passe na ngai, ma copa à moi, bon coca les bâtons de Moïse. Donc R9 l'imbattable. Tout ça toujours na film mais Koko Madera. Koko Madera. Koko Madera. Koko Madera. Koko Madera. Donc Koko Madera li bolo maman na yo. 1000 fois. 100 000 fois. Maman Antobo excusez nga vraiment. Bo limisanga ba fan na ngai. Papa Jansi bo limisanga mais eloko asali kofelo mide. Mutu moko ta kondi ba finga maman na endingo wana. Même papa Jansi tela na restaurant de play anti gigolo akondi mate ba finga maman na endingo. Monsieur Dosali YouTube n'a pas la traduction, on a sorti la traduction dans Mbozolo ba oh et ça le droit filmer pour nous. Pour Koko Madera fini Kofelo Mide a fini mamami et comme il filme porno. Il y a Koko Madera qui filme porno n'importe quoi. Plus 18 il faut la vidéo vraiment en tout cas na CP la gina attention na bino nyonso eux ça la gi bongo braqué pas maniqué na moni bongo Igor Makalamba aux États-Unis le stétois Igor Makalamba un joueur qui se respecte moi na mbala zo bunda vraiment Igor Makalamba de aussi marqué karaté tour du monde hier vraiment le papa français je salue celui qui est derrière la caméra il s'appelle Crisco Louvandi Mobali qui toko ya rosaranate na taille HR na moulaya Kenny West donc il sera dans pour ça va couvrir manifestation en union sur son golo pakala kobanda mariage collation des grades académiques au réunion matinée numéro ça affiché on a appelé Crisco Louvang so pour l'unité au bani pa na ngamo en tout cas mademoiselle 5/5 na profiter l'occasion pour na saluer c'est au hasard bon pa na régie finale on t'a monté émission bon na mafuta qualité boy il s'appelle Whisky Wishia na saluer bon assistance ya ndeko na ngai ma vie moi c'est taille au Saranate pourquoi pas un juriste malele na bande tout aux vraiment donc toi na 4 commune qui tambo bana poto bana mukimbo so se plaît na vidéo en tout cas like na j'aime so pour se plaît été ba la musapina non j'aime peut ça commenter si je sont pas remarque tomate c'est du pito pas les boluka qui yango na baki na osala ngo teme na mbima nika sala pito pas les nae pour ba propos abimisa na ngage que elle nga na zaki apona ba question na tikali koloba marambo bino enuir bino wana te les bino wana te en tout cas bana poto bana mokili momba validi tamboyo soto linga kota likolo te katata mutu Crisco Louvani nagi na tuna baby na monyo Lexi bango te babi katata mutu mais pardon tinda photo bana poto ça n'est fini pour aujourd'hui c'est ici que nous rabaissons les rideaux de la porte de notre émission en tout cas ciao.